Les n'a pas propos tenu lobby et l'équipe na révérend pasteur Kankenza Albert et Sengeli Boye qui est représentant provincial y a créé à TBM à réagir pour Nakutalisa Boye. Mfumu Kinzomba Mbenza ne Congo alibongo mfumu Mbenza mwana ya mvula nini nalanga ntekola vitini na mpango du Congo les représentants provinciaux de la créé TBM confession religieuse des églises autochtones et traditionnelles Bangunza Mpe Viandongo. Alors toye lisusu nantine te solo ya kopesa mise en garde na banza bolandi na baitando ike na boete solo kolandi sama mayoele kaki déclaration ya révérend pasteur Kakenza wazali membre ya confession religieuse ya ba église de réveil du Congo et mayo ba baki koloba à l'égard ya Bangunza. Alors toye kopesa mise en garde. Dorénavant, nous, Bangunza, tozali comme toutes d'autres confessions, na katri mabele na biso ya Congo. Il n'y a pas première confession, ni deuxième, ni troisième, ni neuvième. Tous, tozaba confession religieuse comme toutes d'autres confessions. Mais bah méprise yaboy à l'égard ya Bangunza, vraiment nous en tant que Ngunza, on se laissera pas berner. Parce que chez nous, les Bangunza, na boete solo, biloko yeza malamute na personnalité na biso tokoko tika ngo soko mokete. C'est la raison pour laquelle tozo pesa malobe pa ya bakambi ya mboka pe na yemoko président archevêque Ejibamampia ozali bongo président ya plateforme ya ba confession religieuse. Ba mekempe ko zo ba disposition ya koyeba ko réédiquer homme de Dieu lokola biso à la personne ya pasteur Kakenza suite ya ba sotis ba injure provocante oyo balingi ko sala en faveur ya Bangunza. Tolingite nous sommes en état de guerre. Toyebike mokili na biso ya Congo eza malamute. Vous savez ce qui s'est passé avec la guerre du 100 ans. Ba croyants et longona ba religieux to lokola ba chrétien. Nous voulons pas cela qui est arrivé na kate mabele na biso ya Congo. Aussi longtemps on a posé ya unité nationale, cohésion, mais regardez genre ya ba pasteur, ozo tenir ba propos moko na boete irresponsable na télévision. Alors en tant que représentant provincial ya Bangunza, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Le révérend pasteur Kakenza Nabanza Wanezaki mise en garde ya kopesa et penabido en tant que autochtone et puis traditionnel que moi je n'ai pas l'envie ya kosangana kana l'église des noirs tout ça je n'ai pas la conviction. Est-ce que vous êtes blanc ou comment? Quel genre ya ba propos que vous n'avez pas envie ya kosangana l'église des noirs? Est-ce que il y a un dieu des noirs ou bien un dieu des blancs ou comment? Alors ne babilo kwana toyi à l'égard na bino ko mettre bino en garde dorénavant. Une fois ça se répète, en tout cas, nous ne serons pas d'accord avec vous en tant que autochtone. Je dis et puis je vous remercie. Matondo.